Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bonjour à tout le monde. Vraiment, on a parcourir les vacances dans les Pâques. Bambote belé, bisika bizuibino. En tout cas, rue Maison Salanga défaut. Vraiment, rue Maison Tungisangai. Période d'autres, ça a moins rimé. En tout cas, bolimbisi. Msu bomo na ngana zo sala ba inchi bo vraiment bolimbisi na bino nyonso boboto bondeko na kati ya mabota na bino ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizu bino ba bonjour ba bonsoir na bandeko na biso témoin de Jéhovah bandeko na biso néo apostolique bandeko na biso ya armée d'Isali toute tendance confondue en tout cas bambote na bino ebele oza bienvenue na sous les barba kande to lamsa conscience yango pe to yé to lamsa sous conscience. Vraiment, bandeko nanga journal lelo, c'était journée à passi, ya komona Janify, muto alinga ki ambiance, muto alinga ko bongama, alinga ko sekisa, bache na se ya mabele na métropole, vraiment bandeko nanga isalinga passi, makasi, eloko pe isalinga penza na sale émission, ezali to mona rakande to yaka ko analyser maman prophétesse alobaki leo na tongo, makambo etali la brune, et puis nandenge bana ya Kishasa bazolela. Babenga papa na bango kaka ya Jani en tout cas baleli makasi j'espère que na enregistré ki mo moke na oyo kisabino vraiment bazolela kana kombo ya la brune bande konanga yango nanga na ye na lobi est-ce que bana wana oya Kishasa bakolinga bana ya la brune est-ce que la brune akoki ko sala ndenge nini pona a se sauver ezaka kokende kobenga kroni mama moko boye akotelaka ye alobelaka ye ou bien il faut abenga famille ya Jani asenga bolimbisi ou bien asala conférence ya bana nyonso abetela bango vraiment histoire banda na Jani ndeni bakutanaki makambo ezaki nini est-ce que Jani ye moko mutabade kolinga te azwa mukanda na sima na ye ou bien ndeni amekana ko solola na bana parce que bande konanga guerre oyo kozala long et large et puis c'est Jani ti na cimetière ti bazo dinise na libulu kombo ya la brune okomona la brune osali boye bazo bwaka fololo na kati ya lilita bazo tanga kombo ya la brune bon soki moi la brune aza consciente que asali na ye lokote eza vraiment ya solo ndenge ya zo monela nzamba zwa lokumu mais soki azali na kati ya kosala ke mwana mobali wana mutu na elala na se en tout cas aki mambangu na bonzambe avant qui va pas nzambe lobi d'abord la réparation et loko batebele baye barate il faut d'abord qu'on réparer et loko nini oyo yo pe ozo se reprocher à ceux qui mobile nanga komi boy surtout na butu wana Jani akufa makambo ebele leka ki ona bandeko nanga ko swana oyo baswana ki ezalaki ndenge nini video wana ebimaki ndenge nini ameka ko expliquer tina bana bandeko nanga makambo bongo nango ka bongo parce que congolais ngazo makambo ebele à la légère mais lokola bana wana bazo reconnaître yete bakomi koloba na kombo na ye bana wana basi bazo tanga ka kombo la brune en tout cas esali pasi na mawa et puis bino moko bomoni bandeko bato ebele balobelaki mwana mwasi wana oyo Jani atiki Sylvie akota na ye libala abala oboye bandeko nanga aza mwasi soki mobali pe awa abande kobeta ba magoda soki ye pe akendeki azoki mwa copain mwa nini bandeko nanga hermo pe to lekisaka biloko nyonso bafongolela yango misu te et puis ndenge eza wana soki penza ke abalaki nde bolo bazaki na ndako libala uti na ndako libala andima liboso ya mokili mobimba na mobali yango na yete soka za mobali ya kezengi soka za mobali ya normal amona ke mwasi oyo azali na kati ya ndako ake kuna balongoli baga mariage basambeli pona bango batie boye balobi siko kende na yo bala na yo ata bino moko na yebite nyonso wana en tout cas réseaux sociaux elobaka mingi ebemaka basangwa batu na ndenge ya mabe mais nga pona ngai nazana ngane likia ke mwana mwasi wana ye moko na munoko na lobake na balaka mobali musute na bota pete donc voilà c'est ça soka betaki banzonzeng mais abota mwana musute moye to kanga ye ezate mais soki tozo kanga la brune bébé azawana na kati ya ndako
ezola kisake la bride abetaki libanda et Jani akei abeti libanda azongisi Jani azo continuer ko beta donc bande konanga et puis na kati susu ya Jani abeta lisusu na musicien babengaka wendo donc babiloko wana bande konanga tomona la bride vraiment pour les to linga te to zipa mabea mutu o asali mabe pona to bande kotala Sylvie asali eloko ya makasi te oyo ememi likamote Sylvie asala oyo mimi Jani na mutema pasi na pasi ezate eloko ka Jani bando souffrir ta mususu Sylvie akoma pembeni na ye ou bien bana na ye bakoma pembeni et puis Sylvie azalaki na bana nyonso a Jani bazingani wana mwana maoku to yemta simbi mwana Sylvie azolela makasi lokwa mwana mwasi azolela penza mwana kuta mawa azaka misu makasi misoga alors bande konanga voilà likampenza na yaki nango lelo toloba momuke kolela wana bango bazolela na kombo ya la bride na serre na cimetière bande ko zali basinya mabe zali makambo ya malamu te o ezaki la bride la muka komona ngo masekite soki olingaka bana na yo wana tangu yango yo yeba ko fongwama tika kolanda réseaux sociaux tika kolanda muto azokosa yo tika kolanda pa oyebi kati na ete lobaki bino mibale bozo beta nzela moko ya bondoki mais soki penoza mwana nzambe eke obungaki nzela makambo ekweleli yo exactement faut ça la réflexion au vandi vraiment le but TTT tika na tambola nango boye po oza isu mwana mukete ozo kolisi mwana donc yeba ndenini okotambusa ngo po eza makambo ya minene oyo mama na bango bandeko nanga asili koloba asaki abwaki meme mai bandeko nangai na cercueil ya Jani wana tokoya nango sima en tout cas makambo eza pasi ke bandeko nanga mikolo kokena ba piscine te okoya ko se noyer parce que mama abwaki mai alobi makambo en tout cas vraiment la brine na ebite ka ndenge moko lobi olataki ber olati pena manteka na ndenga osakana te alors bandeko nangai ndeko pe mwasi atika lisima te bino mo boye bien mama prophétesse oyo ayaka mingi kopesa ba prophétie oyo pe biso to sepelaka ko analyser alobi penza azui vision ya Jani bon yepe azaka na ndenge apeselaka ya yepe explication biso pe ba oto salaka ba analyse tozalaka pe na ndenge mwa muke to peselaka pe explication na biso mais biso jusque là to croyaka na ba prophétie na parce que biso to croyaka na ba prophétie to examinaka yango bino mo boyebi to boyaka prophétie te alors bande onanga boyoka na boke binyonso eloko nini ndeko na biso a mwasi amoni na enterrement jour ya enterrement ya ndeko mobali eloko nini amoni bolanda na boke binyonso bozala se sous les baobab moko pati kopa vin blanc vin rouge pourquoi pas to melana biso ezalaka bien bolanda pe na boke binyonso twende te peselo molimo na yo Yahweh mozi malamu ezali olobelo ezali peuple na yo na telemeli force nyonso ezali ya molili Yahweh force nyonso ezali diabolique ekende mosika ya bomoi na nga na kombo na Yesu Masiya bainfiltre nyonso oyo bakoluka kotala message na ndenge ya mabe Yahweh na frappe bango na aveuglement na kombo na Yesu Masiya oyo nyonso ya diable ekoluka kose soulever na badisciple na ye éternel Dieu mpona komenace oyo ezali bomoi na nga bakutana na présence na yo loboko na yango écrase bango na commission na pambolo po tozali malamu Yahweh nga na kita yo ndo matapo yo ndo mérité double honneur nde nalobi amen. Asifiwe, Mungu asifiwe, na maisha yangu asifiwe, asifiwe, Mungu asifiwe, na maisha yangu asifiwe, azwalokumu, Yesu azwalokumu na mokili oyo azwalokumu, azwalokumu, masi azwalokumu na bomoi nanga azwalokumu, akozo
akozonga, Yesu akozonga, na mokili oyo akozonga, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu, ona kotika te, Yesu aponanga banda bomwana, na kotika te, Yesu aponanga, o Yesu aponanga banda bomwana punanga, o Yesu aponanga banda bomwana punanga, o ni Yesu, ni Yesu, o Mungu wa mapendo ni Yesu, ni Yesu, o Mungu wa uzima ni Yesu, ni Yesu, o akozonga, Yesu akozonga, akozonga, Masia akozonga. Oui, mes bien-aimés, Nzambe a mérité double honneur. À ces Jacques, à un moment, louange et adoration. Soko mondi ozokoka kobondela te ndeko nanga adorer ezali Nzambe. Soko mondi ozala makasi ya kobondela te kota na profondeur adorer Nzambe. Adorer Nzambe yembela yeme bien-aimé epesaka mutu pe makasi ya kobondela. Peut-être ya seja kala moment louange pe adoration. Mira Jéricho et koyaki na louange pe na adoration mes bien-aimés. Tango babandaki ko adorer ezali Nzambe. Tango babandaki ko louer ezali Nzambe, et mira Jéricho et kweyaki mes bien-aimés. Louange ezali force oyo diable asiportaka ngote pe atikaka akendaka musika. Soko mono zokoka kobondela te kota la profondeur adorer Nzambe et Nzambe ako exaucer yo. Tozwi makomi na Nzambe na Baroma chapitre 8 verset 1 à 2 na tangi na kombo na Yesu. Bible ezoloba na biso yango wana sikoyo etumbu ezali lisusu te pona bato oyo bazali kati na Yesu Kristo. Et bien aimé, Bible elobi na biso yango wana etumbu ezali lisusu te pona moto oyo azali kati na Yesu Kristo. Ma sœur Labrine, luka Yesu na profondeur. Kota na bozindo, confesser mabe na yo oyo sali lela na makolo ya Yesu Kristo. Bible solo banabiso etumbu ezali lisusu te pona mutu oyo azali kati na Yesu Kristo. Ezala batu oyo basala mabe koleka yo. Ma sœur, Nzamba lingi yo mingi. Etumbu ezali lisusu te pona mutu oyo azali kati na Yesu Kristo. Luka Yesu Kristo na profondeur na kati na bomo ina yo. Pwete Nzamba lingi yo mingi. Alingi yo mingi. Alingi te mabe kome la yo. Nzamba zo tele makotali so ezali makambu. Pwete alingi te mabe kome la yo ma sœur. Yo pe linga o ezali Nzambe. Fungole ezali motema na yo. Confesse mabe na yo. Kotala batu teke bakoseka yo. Kotala mutu teke akotiola yo. Buka mabolongo de pana Nzambe. Mema mikumba na yo pana Nzambe. Nzambe akoyokela yo mawa. Nzambe akosopa mawa na eli kola bomo ina yo. Akobundelo bitumba o ezali boso bomo ina yo. Tokiti na deux Bible zoloba na biso pamba te kati na Yesu Kristo mobeko ya molimo oyo apesaka bomoi ekangoli ngai na bowumbu ya mobeko ya lisumu pe ya kufa. Kati na Yesu Kristo mobeko ya molimo oyo epesaka bomoi. Mobeko ya molimo epesaka bomoi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ma sœur. Soko ye pas na Jésus-Christ de Nazareth, molimo na ye ekokangola o deva kufa. Molimo na ye ekokangola o deva lisumu. Ata lisumu ango ezalaki ya ndenge nini. Soko ye pas ya Jésus, molimo na ye ekokangola yo. Molimo na ye ekosukola yo. Molimo na ye ekopetola yo. Molimo na ye ekochanger o ezali témoignage na yo. Na mona basi ya bandumba o bayeba Yesu Kristo na kati na bomoi na bango. Et Yesu Kristo a changé o ezali témoignage na bango. Jésus Christ a changé ka témoignage ya mutu.
Jésus-Christ a changé le témoignage ya moto. Et la réputation na yo baby ndengeni. Jésus-Christ a côté a changer le témoignage na yo. Ma sœur yaka et pas Jésus. Jésus-Christ a la possibilité à même ezali mikumba na yo. OK. Bande kolanga na zala kia kolala na kati na kolala na zozwa ezali vision. Et na moni de kona biso ezali l'abri. Azalaki na mikumba amemi mikumba ebele. Basaki otobengaka na Kinshasa bangiri. Amemaki yango ezalaki 4, ezalaki nyonso plein. Biloko ezalaki na kati ebele. E abandaki kobendana na saki wana nga nazozwa vision na kati na butu ndenge nalalaki. Eye azobendana na saki wana. Azobendana na basaki wana. Mbala moko na kati na vision na moni acteur na biso ayebi na kotika biso na kombo ya Jani Fai ayebisi la brune pesa na memelo ndambo et la brune na boya ki alobi te na kati na vision nazo yoka ene nazo lobi te ya Fai tikanga na memango nyonso tikanga na memango nyonso ko memela ngai te abandaki koboya et na koboya ndenge abandaki koboya ye acteur na biso ayebi na kotika biso abandi ko insister ko yebisa pesa na memandambo eleke belozo memango nyonso yo moko pesa na memandambo abite etikanga na memango kaka nyonso e bande konanga na kati na vision esprit na nga bandaki ko sentir nazalaki na makoki ya ko sentir pe ko yeba mikomba oyo ndeko na biso la brine na zomema nyonso ezalaki ya ye moko te. Ezalaki mikumba misusu ezalaki ya terre na biso na kombo ya Jani Fai. Mais la brine amemaki mikumba wana nyonso. Et ndenga bandaki ko disque. Voilà bandeko nanga kande tozalaka ndeko mwasi alkedeki nzamba l'accès vision amoni ndeko na biso la brine azali komema mikumba basaki oya minene wana na asefeza la ba parce que kombo ya pesi ezambala liboso na yo kango na vinanga mende na imaginer feza la basaki oya minene wana ya mpeko o bandai ko zala mpeko wana minene bat bandai ko sombango basaki wana ya kilo wana ezaki 4 kilo la brine azako mema yango bande ko na ngai malgré nyonso la brine asali Jani azalaki na bolingo la brine car na kati ya motema na ye ti Jani azokufa azalaki na kati ya bolingo amoni Jani ye alobi pesa na ede yo o na mikumba oyo mais la brine abandai ko boya azali ko insister azali ko boya parce que bazaki sous place mon côté la brine atikali na physique de ko na biso comme na spirituel alors de ko na biso lobi tango azo insister azo monda ke mikumba wana nyonso oyo la brine azo mema ezalaki ka ya la brine te mususu ba bandeki ko mema ezalaki ya Jani bande ko nanga inde ko na biso pa ko pesa ye mais binga inde na memela alikambo nanga bande ko soki mutu obomi mutu wana bande ko nanga ndenge bomona kawana yebaka mikumba na ye yondo komema yango monaka batu mususu soki abomi mutu nganga yebisi ye boma mutu mais azoyebisa yeke yeba mikumba ya mutu wana place nini okobomba ngo okosala ndenge nini bamususu bakanga mona yebika nde na osala bamususu bakoki te mikumba bazoka liboma donc la brine azomema mikumba ye moko azalaki deya mutu ya mikumba parce que atambolaka bien te aza kokende kobebisaka bamabala ya batu mabala ya ndeko mwasi voisine vraiment bandeko nanga balobaka ke barelation faut soigner barelation na bavoisine comment yokende kozwa mobali ya voisine bandeko ata bino moko comment zo mobali ya voisine pour la lelo soko za na problème okokima mbangu na en face voisine sunganga voisine elina ke sumba mo eloko moboy na tiki mo bano 2 minutes na zoya mais yo ke ko baby c'est pas ya voisine OK la brine akene pas voisine asengi voisine permission ke mobali na ye ala kisaye ko mema parce que voisine amemaka ayebisa ke mobali nanga mutu ala kisakinga lokola jana zaina mukandaka zaki na permité moya ala kisaye ko memezala kite voisine wana la brine azuye la brine aye na poto na kombo ya lycéen mutamatie na avion mais lelo même nyongwa lycéen alinga kofuta mote mbongo nyoso la brine ale pendant 15 ans akoy kozong c'est la lycéen mbongo pepele mais abeta ngo kara do azana mikumba na ye
ozo comprendre Jani Pazaki na mikumba de kisasa tiki basi ebele maoku na koloba ayepe na poto abota pe na sida mwasi moka sénégalaise donc ba Jani azali na mikumba mais lokolo précipité liwa ya batu yango na bandeko nanga kolinga ko précipiter ka liwa ya mutu te même ina ko finga même ngana o comprendre makambo ebele même bo mona ngate na ko sala ka ba live moko ou bien ba émission mo boye na ba na ko tuka batu na ko précipiter liwa ya mutu na mema mikumba lokwa ya zo mema no tikala ko sala ngo lisute bandeko mto mutu na mutu ko mema mikumba na ye ngana wa omemila mutu mikumba te o bo mona ndeko mwasi azo mema lelo cela veut dire qu'à partir déjà il y a révélation au sotokei bien mwana mwasi wana la brine azana kati yako ya liwa ya Jani bandeko bolanda discuter ba comment qui ko discuter et acteur na biso comme ko tindika la brine na kati na vision alors bi tikanga na mema mikumba mususu ezebele tikanga na mema mikumba mususu et la brine mande consistant bi tikanga kana mema nyonso tikanga kana mema nyonso bo bande ki ko discuter et ngala kati na pongi na fungoli miso tant na fungoli miso vision katani peuple de Dieu zamba lingi mwana mwasi o la brine mingi nzamba zana ngambo tokoki koloba tokoki kofinga tokoki kosala nyonso nzambe soka lingi liwa ya mutu te peuple de Dieu nzamba lingi mwana mwasi o mingi esengeli yo pe la brine olinga o ezali nzambe po ete nzamba zana ngambo na otika ange tango miso fumi na kati na pongi miso efungwami vision ekatani peuple de Dieu ndeko na biso alobi ke nzambe alingi la brine mingi nzambe alingaka batu na masumu Yesu ayaki pona batu na masumu balanda ye babwaka masumu la brine ndenga zawana to mata to kita soki alandi Jésus-Christ de Nazareth sincèrement et puis aboyi ange a libéré ange parce que ange aza mobali na ye te ange aza mobali ya bato aza na mwasi na ye a libéré, a déménagé même dans le quartier pour ne pas encore voir ange. A longwa qui est à côté mususu. A bandi ko sambela ya solo. Ne place mais soka ko continuer ka na ange. Pona koloba ke papa mwana nanga akoya ndenga lingi. Akobeta magoda ndenga lingi. Ndeko nanga la brine keba oya kolanda Jani. Parce que nzamba peso avertissement. Ozo mema bakilo yo zo kokate. Même mutu oyo akei azoko yo kela o mawa alubi ke ba kilo ya boya kokoka ngonde nini ya kaka ngana mema na zwata ndambu mais bo sole sous même langage te la brine azoboya alors la brine bongo la ka motema tika ange wana kende tika banzela ya mabe futa ba nyongwa bat ozana ngo futa ba biloko monyo ko sala benga famille ya bandeko wana lobela bango vérité oyo penzo bombi mwana wana bela kindenge nini ozwa ki eske Jani yaki na ndaku na yo parce que azanga ki mbongo ofuta ya loyer place wana pe loba vérité parce que mwana mobala batazanga mbongo loyer te abande pe kuti ko futa loyer te bande ko futela ye pa tete tete bandaki ko futela ye azala ba papier nyonso ninga bande ko verser mbongo epa ya baer jusqu'à ce que ye kuta ye déjà na ndaku na yo mais le kola ba préavis ezaka mois 2 mois 3 mois a continuer ko futa chambre wana yaka na vérité et ata na biso na ba youtubers te biso toza awa eza tribunal te memango na famille ya ba Jani vandisa bana vandisa bango bakoyoka yo ezalaki ndenge nini butu wana Jani ayaki makamni elekaki yo zalaki wapi loba vérité nzambe akoyeba kolimbisa yo bandeko nanga nzambe alingaka mutu nyonso abwakaka mutu te biso nde mutu toyebaka kotambola te vraiment tozoyoka tozokena suka et na bondele pa na nzambe na prier na jui bible molimo na nzambe etindinga na romain et na bandi ko méditer na bandi ko méditer na eko koya na verset biblique yo na 8 na lobi merci Seigneur merci Saint-Esprit pour tango yo pesaka o ezali message o pesi o ezali message na memelo ezali bana na yo o pesaka pe o ezali verset biblique pour que bana na yo bayeba eloko nini bakosala
lokumu kembo ezonge pa inano po yondo kufela ki biso yondo memaki ezalaki ba problème na biso toza bato ya masumu toza d'une te ya kopusa na présence na yo kasi mpo na ngolu na yo na masumu na biso ndenge omemaki ozopermettre biso topusa na lisusu liboso na yo e nabondelaki epa na Nzambe. Et Saint-Esprit a ébi na ko éclaircir nga o ezali vision. Molimo na Nzambe a ébi singai. Alobi mwana nanga. Makambo na talisi yo. Ezali mwana nanga o ezali la pri. Amemi mikumba na mutu. O ya ébi na kotika bino. Amemi na mikumba na nyonso. Yango wana na yebi na kotalisa ona kati na vision. E mutu oya yebi na kotika bino na kombo ya acteur Jani Fai. Ye bazalaki na mikumba na ye. Ye bazalaki na ba problème. Mais ye aso memana na mikumba na ye. Kende ko yebisa ye mutu akosunga ye na mikumba na nenga azo tambola na ngo azalite. Afungole ezali motema na ye ayepai na ngai afungole ezali motema na ye ayepai na ngai akonfese alobama mabe na ye nyonso asalaki enga Nzambe na kolimbisa ye pete nalingi ezali liwa na ye te nalingi ezali pasi na ye te nalingi komona ye alela te me bien aimé ezala bato mosusu na se na moi oyo Nzambe alingaka komona bama ya miso na bango kotanga te. Peuple de Dieu, ezana batu na se na moi oyo. Nzamba lingaka komona maya misu na bango. Maya misu na bango tango etangaka. Nzambe ayokaka o ezali ngongo na bango. Peuple de Dieu, Nzamba kitaka l'intervention. Eza ndenge moko na mwana mwasi o labri. E maya misu na ndenge ezoganga. Nzamba akotika ete. Nzamba lingi komona ezali maya misu na ete. Esengeli ye pe lingo ezali Nzambe afungole ezali motema na ye a confesser. L'abri, ainsi dit l'Éternel. Nzamba lobi na ngana yebisao. Fungola motema na confesser. Kwete na mikumba ozo tambola na ngo. Mutu mususu akosungola mikumba na zate appareil. Mutu soki Nzamba lobi na mutu fungola motema na yo confesser. Bato ebele so Nzamba lobi no bongo yeba mama oza na kindoki. Soki eza conscient te eza inconscient. Yeba ke osali likambo yango komona Nzamba koloba fungola motema. Cela veut dire que motema eza makasi. Motema ya la brine eza makasi. Nzambe me bazo reconnaître que la brine asali mabe. La brine asali mabe parce que Nzamba lobi mutu na mutu komema mikumba na ye. Mutu komemela mutu mikumba zate. Soki to memeli mutu mikumba, cela veut dire que bomi mutu abat o précipité ye. Yom to komema mikumba wana. Alors, c'est à toi la brine de décider de dire la vérité aux gens et puis de se débarrasser de mikumba sinon te ndenge bazo lobela yo ndeko nanga ezali pasi na mawa na ebite so ndeko na psa moi sa silisi susa kosunga na mikumba wana azali mema mikumba nyonso za na moyaka na epai na Yesu asana possibilité ya kokangola yo ata lisumu ngo eleki kilo ndenge nini Nzamba asana possibilité ya kokangola ezali masumu na yo ata osalaki nini Nzamba asana possibilité ya kokangola yo. Nzamba tininga na yebisa yo mikumba ozotambola nango ezala ya mowei o ayebi na kotiko ezali mikumba na epai na yo yaka nango epai na Yesu e Yesu akokangola yo. Yesu akokangola yo akosekisa o lisusu na kati na yo. Ainsi dit l'Éternel. Nzamba tininga na ye koyebisa yo azali nzela moko oyo akopesa yo ezali lobiko ezali ye moko Yesu Kristo yaka epai na ye. Akokangola on a ba problème na yo. Ainsi dit l'Éternel. Tika ete Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masiya nde na. Amen mama pambo mape na kombo na Yesu. Voilà bandeko na ngai. Boyoki montu we atikeli la brine mikumba. La brine mikumba musozo mo neza bana la brine. Dieu shalom libota na Nzambe. Ba mikumba musozo ali bana ya mowe batika na kisasa mikumba. Mikumba spirituel na mikumba physique. Zala na motema malamu. Bengi sata mwana moko afai. Lobaki na nzela papa na bino na kokai kosunga te. Ta mwana na ye moko mobali ya mobali. Obengisi na poto ata wa liboso. Ata wa boti na mao kutu na yebi ozwake lokwa mbanda. Ata wa boti na Sylvie. O aboti kaka
obengisi ye ata na mikili ya Belgique ata ya France ata ya wapi pona o se sentir pe soulagé kotika famille ya fai ndenge wana te linga bobongisa le temps à autre tindelaka mama wana mwa koka tindela ye kobwaka ete pona ozana bana na ye makila na ye na kati na ndako. Alors vraiment bandeko nanga esalenga pasi na maka komona ndenge bazolela na komba la brine tina kati ya basimetière bandeko esalaki pasi mwa makelele ezali me toyoka kaka so mpe tokoyoka opona ezoloba nango te o boyoka awa eza vraiment pasi botala bana baza kolela mais connexion ezalaki kitoko makasi te ozela toyoka kombo la brine na kati ya serke boyoki la brine okolanda ya jani wana mwana wana bana ya ye babenga mama na ye mama bango ya jani bana bakoli bana bawana bana bazolela na kombo na wana bwana jani aza kosaka bandeko nakomi na suka. J'espère que vous koyoka. En tout cas, bandeko nanga bo like émission bo partager et ko sala bien makasi yo pe so kozana compréhension mosusu à part ndenge nga na discerner yango à part yemo pe ndenga discerner yango. En tout cas, n'hésitez pas commentaire na yo to koyoka yo bandeko nanga to finga te to ima te to côté la brine bi côté la te mais to sunga la brine to finga payer li susute na tango basi ba timo we na sama belé to lobby j'espère que ayoki biso bande kona suki wana arrive les autres qui sanga ba casser en tout cas botika la malamu bye bye.